Yeyo, mwana mboka Nicolas Onyenze, papa social, mwana ba mama, la personnalité de bienfaisance, vrai mwana commune à Kinshasa pe espoir ya jeunesse, asalaki mubange na atterrissage na ye na aéroport international de Kinshasa. Na susi kaka ya kosunga population ya commune ya Kinshasa, mwana mboka Nicolas Onyenze, papa social, mwana ba mama, la personnalité de bienfaisance, vrai mwana commune de Kinshasa pe espoir ya jeunesse, boyo kandenge apanzaki nteke. Parce que j'ai pris au moins plus de 8 heures de temps de vol depuis 11 heures. Et puis je viens d'atterrir à 19h28, donc je suis un peu fatigué. Mais vu que c'était la promesse de parler un peu avec vous, je suis à votre disposition. Bon, je dirais tout simplement, c'est la souffrance de mon peuple. J'étais obligé d'affronter la politique. Donc avec moi, nous aurons la nouvelle génération de la politique. Il ne faut pas toujours diminuer ou bien comparer avec des gens. Moi, je suis dans ma façon. Avec mon parti INC, je ferai de mon mieux. Peuple congolais, Kinois, commune à Kinshasa, donc on est ensemble. Merci pour votre accueil. Je suis fier de vous. Bokanisi esili, nano esilite et yemba pasteur Louvois. Mubange na retrouvaille et salamaki na babaz na ye ya commune ya Kinshasa veut dire plus de 2000 personnes bazalaki wana kolia komela ezalaki au rendez-vous. Nayoki bien te mbote na bino. Mbote lisusu. Ngana za oya bino mwana commune ya Kinshasa na botami awa na koli awa. Na sepeli mingi na boyambi na bino. Na sepeli mingi komona bino ebele boyamba mwana na bino leki na bino noko na bino ndeko master vraiment na sepeli. Nzamba batela biso tozala ensemble. Oyo mingi naza nango ya koloba awa eza kaka bo soutenir ngai oya bino mwana ndeko bo pesa chance bino mo boyebi ba o balekaki basalaki tolobi teke basalaki pe mabe eza kaka ke non eza na temps biso pe tozoya na mopepa sika ba accorder biso pe chance mais mingi na ngina isa ba oya ngai ya commune na Kinshasa quartier Diallo quartier Pende quartier Aketi Mongala Boyoma puis Madimba. Donc, où est la première rencontre, pour ça la descente dans chaque quartier. Où est la retrouvaille, na linga ito kutana, boye ba candidat na bino Nicolas Onyenze, naza oya bino botika ngaite, yango nazaki na besoin to kabula ya mukie eza lelo, biso nyonso tout olia to mela, eza retrouvaille, eza na campagne te. Zokande population ya commune ya Kinshasa bazalaka très éveillée. Balekaki directement na baje de questions et de réponses. Natuni mutuna ya bana commune ya Kinshasa pona ba mama. Soki lelo to voter Nico. Eloko nini ekoporter biso lobi pona ba mama commune ya Kinshasa. Eloko nini ozokanisa. Kote na commune na biso makambo wana esila. Bosoto esila, bangunge esila. Pe tozana to vivre na condition à bien. Idée na bino zali nini pour la commune na biso. Na lobi na osinga une fois lobi so za eli on s'occuper mingi na makambo ya jeunesse. Jeunesse a commune na Kinshasa lelo ezali sous ndenge ezalaka il y a 15 ans 20 ans passé. Jeunesse lelo toza et comme confronté na makambo ebele. Biso to soutenir yo, to voter pour to lino za mwana biso. Yeba pe kozana biso malamu, tozana bopoto na bolingo. Ndenge biso to yambio, yebe yamba biso ndengwana. Ya liboso na répondre na question ya maman oya lobi ke non. Ah bango ba voter ngai na retour na zong c'est la bango nini. Eza signe ya reconnaissance il faut na za nango. Nga naza déjà babinga nga papa social. Eza te ke non na yambara déjà mutu nyonso tout so ayo luka ngai na négligera mutu te. Parce que nazo mona lelo ba misala pe zate yango eza pe ba défaillance o ezali mais mingi vraiment ngai naza déjà moto na yebi ko solo na batu na yebi ko vana na batu naza na ba idée moko ebele vraiment ngana osenga kara surtout na ba mama ba pesa nga toujours chance nga pe na ozong c'est la bango o naza nango naza makambo ebele ya ko sala ya ko aider ba mama na ko aider ba jeune na ko aider pe ba papa ezateka ba mama. Nazana ba idée na commune à Kinshasa awa
salité pesa trop. On a dû répondre ce qu'on a question, il y a salubrité. On a recréé brigade moko, au Baolandela, surtout ba poubelle, n'engé zala na poto. Na poto, biso tovanda wana, tozana ba jour, lundi, na quartier Oyo, ba logotara poubelle. Au fêlé, et puis mardi, baki na quartier Oyo, mercredi, jeudi, ti na ba quartier nyon surtout. To résoudre ba problème wana, ezo senga na ngai, na bino, totia idée, tozala bomoko, ezate ke non, et salubrité mutiezo wuta, yo vandara na veni wana. Olambi, ozo boire bosotono liboso. Mutaro kotelo, ezate ke muta wuta, masina tonini, yo moko mutu fotia propriété na yo, après ezala bien. Tokotonga pe ba hôpitaux, ezanga morote, force na bino, na oyangai, nde tokosanga na tokobongisa commune na biso ya Kinshasa. Je vous remercie. kasi na suka na nyonso lokola Nicolas Onyenze azali mwana ya INC parti cher ya Vital Kamerhe kasi ba o cadre pe bazangaki maloba te boyoka ndenge bapanzi nteke naza na esengo makasi komona plus de 2000 personnes koya yamba Nicolas Onyenze donc naza na émotion moko naokoka même pas koloba na esengo makasi tobandisi na biso kotambola nga nasalaka na INC naza présidente ya génération Amida Kamerhe na kati ya parti naza présidente ya genre et famille na Sénat Masok naza pe moko na kati ya des amis de Nicolas Onyenze naza na esengo makasi komona candidat na biso ya INC Nicolas Onyenze oyo postulé na communal komona plus de 2000 personnes et bongo na sima ya bato wana baza combien pour ceux qui bato baza 10 na sima na bango totiaka 1000 personnes sikoler totie 2000 personnes na sima ya 2000 personnes wana baza combien donc naza na okoka kute na na émotion pour Nicolas Onyenze aza vraiment aimé na commune ya Kinshasa toza na isengo ya kosakana te tomoni vraiment commune ya Kinshasa eza très mobilisé baza vraiment na esengo ya koyamba moko na bango mwana na bango ya mabele mutolu ya etikala na kati ya commune ya Kinshasa donc toza tellement na esengo toyebi ke tout le monde akozala derrière ye akosoutenir ye surtout aza jeune tolobi topesi bamikolo bakambi mboka tellement trop baene na biso bakambi mboka tomona solution de changer te topesa ba jeune chance ya kosala plus que bango basala donc naza na sengo mingi ya koleka nazangi na maloba kuta koloba naza na plaisir ya osakana te namoni accueil vraiment ya commune akini balakisi ke naza oyo ya bango mwana yaya oncle makambo nyonso surtout l'équipe bien donc nayebi te mingi ya kolobesa te vraiment mais nasengi ka baaccorder nga chance totale évolution surtout mingi na jeunesse na biso ya commune ya Kinshasa donc bajeune oyo natikaki lelo bakoma bakuluna babebisi mpe jeune eza manque activité yango tolingi biso mopepe ya sika oyo président na biso ya parti INC aza koinitie biso tokamba bajeune tocréer baemploi tocréer bopito totalela mpe surtout salubrité moni poubelle eza important vraiment la commune ya Kinshasa la commune est trop sale donc yango nasengi kaka bamama bajeune bandeko basunganga bapesanga chance en tant que candidat à élection municipale nabima mpona bongisa commune na biso ya Kinshasa. Merci beaucoup. Population ya commune de Kinshasa bazalaki très émotionné na discours Peku Diakou Sabalala veut dire Moteke Bukula Bonseka na baji emelamaki ya plastique te topé ya 500 francs te kasi ba sucré oyo ya milangi nde ezalaki au rendez-vous ndenge tolobaka télévision eza nango radio te bolanda. En tout cas vraiment la vie est belle donc eloko o biso muto to bana ko zela muto aboye Nicolas o ba benga Sarkozy molobela bana commune ya Kinshasa bana na bando kende baba makamuna ya ba député ba miibi
bakosaka biso mais oyo apesa biso polo te azolia na biso ensemble aomela biso na ensemble nazongi ndako nanga bien nalekisi journée bien eza teke nalekisi journée na stade natala te vision ya commune ya Kini ekobonga ekoma kitoko tala nalie na ye nameli na ye nazongi na pe na transport à l'aise en tout cas ekotinga banda makambo badepute bapropagande banda muta malamu nde yeyo so bazali bango nyonso mais RDC bongi nzamba bakisele mikolo arumela koleka fleuve. Bon, merci nzamba sa malamu foto féliciter no nzambe omoni kozwa nanu muto abotami na commune oyo aza na en plus na mawa ya commune oyo abotami banda kalale no bien bon topesera 1000 chance po atakendaka po to ayaka ayedaka bato mamebele yango topambole kaka asala ndenge asalaka eloko alobeya te aza d'origine mwana commune ya Kinshasa topamboleka nde tomesani kopambola ye asa moto ya bato en tout cas naza na esengo makasi mpo na leki mpo na mwana mpo na ndeko na biso ya commune ya Kinshasa topese kaka bonne chance nzambe azala liboso na ye apambola ye nyonso oyo akosala eresir amata akende liboso yango esengo naza nango papa mama elenge mwasi to mpe mobali ya commune de Kinshasa tolobi boye yebela tango ebelemi vrai noko yeyo vrai mwana commune de Kinshasa papa social mwana ba mama la personnalité de bienfaisance paix espoir ya jeunesse Nicolas Onyenze abengisi bino boya ebele kokota na vision na ye biso tolobi boye okwei batiki yo kidiba pe togangi commune na biso ya Kinshasa eyokani ti na ti